nalobaki gouvernement sans Malokongo ekosala eloko te. Mwana mboka minimuna Kagame azo sakana ba Congolais, Kagame azo tia biso batiaka musapina lisoko kobate, Kagame azo tia biso misapina ba Nice na biso nyoso ba Congolais pozo ba nyamana. Il ne peut pas dire de telles choses muna. Bato bazo kufa mikolo qui est l'auteur? C'est Kagame na est. Pourquoi bato kufa na Mbandaka te? Mbandaka gouverner c'est prévoir. Au Solanda, ce qui est là na Kabila. Et là Kabila échoué dans social. La justice. Kabila loba. Si on a 10 bateaux, il y a 10 ans, à quoi ça? Mobutu a dit le professeur, c'est le professeur Kabila. Après moi, c'est là des déliges. Déliges, c'est ça? Et c'est le coup. Mobutu a le bang. Après moi, c'est là la délige. Délige, c'est l'autre. Social, social est Bumbakala. Pendant que Kabila échoué, il y a social. Pour Kabila, tout le monde qui est. 5 chantiers, il faut le bas par Équateur. Na Bandundu. Ouais, bah ça de l'autre côté. Tous les provinces. Ok, na Beni. Hein, na Mboka Matata pour comme na Moni. Bah côté Boton na Beni. Hein, sur le quelque na Moni. On lui peut. Donc tu ko sa prison na kata Belgique, na ko zonga en Afrique parce que azali pe moto ba bengi azali na mikanda to benga ka réfugié politique pour avoir passeport rouge. Alors là bon moto mbongo basaka na ite to lingi sikoyo bato ba keto bana benga ba kombo na bango batia siko maboko to ndimba soko te na tayi ko mamoto te papa on za siko na tangi na za na malade na moni moto lisungite on face pour merci beaucoup na bande ko tout ba kolanda biso na 3W Congo France. Merci to mesana ko CPI Sabino na mona amba mo boss meseri kumba azotala biso na musika na kati ya Lyon na ko bossa te papa Israël Binda na kati ya man na peso mbote papa Joanda biso papa Israël Binda za mosali la Nzambe kalamita ko tana kin na ko bossa te mami milinze mamote ma tous pepele ya mbetolo na ko bossa na te Pauline Ngengo kabeza éducation le to ko bossa te collectivité pour la jeunesse africaine ezali ONG ya papa Israël Binda, collectivité pour la jeunesse africaine, ONG à papa Israël Binda ou lelo, bakoya pina makamba bien le tout ça na prophète ngefa to meka kosola nai, actualité ou la politique ebele prophète ngefa mona mboka le to vani na to meka kosola nai, masoleze ebele ya kosola prophète ngefa mona mboka malgré moi santé zo déranger, mais surtout c'est émission alina kosola pour na ba congolais ba comprendre mambi ou zo le kanamboka na biso na bolam pe ou zo le kanambiso mona mboka bonjour. Bonjour, Kola Pambolabino, ta santé tout sabiso, mais nous sommes obligés car au sein Moussala Yango. Dieu te va bien tenir ma camisole de Kalamboka et ce que ça se passe mingi mais tout ça la bonne parce que Mboka Congo la Mboka bisto lingela, to la Mboka Msoute Mboka Congo démocratique. Avant tout banda tout bon de Nzambe tata to tiki Mboka maboko na yo. Kono za na biso sunga batela muri moneza la kati na yo. La diaspora tabandeko bakangi bango kolo babo na mkusi za kati yango te pona ko délivrer bango batela bebikisa bango na commune Somasia. Amen. Amen. Papa Israël Binda Pesio Mbote ONG collectivité pour la jeunesse africaine. Bon Nzambe te ko goluba musala Nzambe pour grimacer ngaite. Na grimacer to bozo musala. Ngala bisa ngala za na sentiment te. Parce que sentiment nano Bible zo pekisa biso sentiment. Le coup la Djalilo, dans Jacques chapitre 2 verset 9, Dieu nous considère comme un agresseur. Sur le Moussa Nanzam, à une initiative, Nambo n'a pas. Comme ça, on ne n'est pas sur le bateau. Nous avons une bonne initiative. Parce que nous avons reçu le pango, nous avons à côté de sa basse, nous avons ça, nous avons tout, nous avons mais à salir la Bible, la charité, nous commence par soi-même. Alors qu'il passe sur le bateau. Nzambe lobi na acte na proverbe 11 verset 24 tel qui donne de bémol vient plus riche. Nzambe kozana akosunga ya kotombola ye pele boko na kolo e kozakata na bonne initiative asina biloko ndengo na biso nyonso tozakala sima nango parce que appuyer
et vous apporter contribution quelque chose à la République démocratique du Congo. Merci prophète Ngeta mwana mboka. Prophète Ngeta lelo déjà mboka ndenge zokendi yo lobaka solo par rapport ya nazo pe moi kala par rapport ya nini otoko bima awa et marché ndenge nini gouvernement. Nini yo mona parce que ça un mois. Mais ndeko muna na za moto na yoka kanzambe. Alobaka loko moko abi motuka. Ezali kaka moko ba changer ba chauffeur. Na ko changer ba chauffeur yango motuka mais moteur ezali na moko bizali na moteur échanger te. Tu bisa ngana bisa kibino. Moi je suis pas pessimiste. Hein? Moi je ne suis pas un pessimiste, celui qui voit toujours d'un mauvais côté. Et Jean 14, 6, je suis la vie, la vérité, le chemin et la vérité. Qui gouvernement sans malocon et que ça là est l'autre côté. Ah, moi n'amboka, maman nous oloba. Gouvernement mikami collé au sein de l'autre côté. Mais gouvernement ça comme là c'est comme combien? Mais c'est matin on est pas Kabila. Bon alors non. Pourquoi bien vous êtes Kabila? Kabila n'est plus aux affaires. Au moins ça vous savez bien qu'on a mboka et qu'on développe pas comme mon côté. Place mon ninga échoué. Il y a un parent et que les gens ah tu as la qui boy, les autres comme boy. Ndamazo lokum. Miloko le kakala Mobutu, Kabila mais ce que vous avez le pouvoir, qu'est-ce que vous avez la nini? Est-ce que le gouvernement musico? Est-ce que le gouvernement c'est ma France, c'est le gouvernement? Gouvernement de l'autorité budgétaire. Hein? Le Parlement, le Sénat, le président, c'est mon collègue, la présidence. Ce que je veux dire, vraiment, tu n'es pas congolais. Pour Nangaï, la peuple longo. Pour Nangaï, la souffrir le peuple longo. C'est que le gouvernement semble le connaître migrants, c'est quoi? Le gouvernement, les cas, tu vas en courir. Maïzalaka, les gens en courir. Maïzalaka. C'est que le échanger. Social de Bungakala. Pendant que Kabila choisit dans l'eau, social. Pour Kabila, tout le monde qui est 5 centièmes, il faut le par Équateur. Na Bandundu. Oh, bah ça de l'autre côté. Toutes les provinces. Ok, na Beni. Hein, na Mboka Matata pas comme la monnaie. Bah côté boton na Beni. Hein, sur le quelque au monde. On lui peut te vendre kuna. Sauf Équateur. Oyo batonga Équateur te na Bandundu. Mais Kabila a tonga qui est papa minere ba belge ba kufa qui a salaki yango hein mais là au Kabila choua que ça social. Le ventre formé n'a plus d'oreille. Et ça social. Social ça dit quoi? Au bandi na bopito. Social ça dit quoi? Au bandi na babouche à étudiant. Social ça dit quoi? Ba transport moko OK. Social ça dit combien? Au tali c'est lié à battu. Il y a peuple, hein, on te met un panier ménager, hein, parce que la Brazzaville, on a 10 ans, il paye 70 francs. Et qu'on change, mon gars 25, hein, toucher bien, on toucher le sassou, mais c'est un dictateur. C'est un dictateur. Aucun amour, c'est que d'amour, c'est qu'à 1000 francs, 1500. Aucun amour, il y a 2000, 1500, 3000, et qu'on change, valeur en boka ya mbongo ezalaka biso calamité pezo ya mon très bien sentiment sentiment te toujours ba calamité je te mona déjà na betiga ya to mona betiga balongoli bango koto futa déjà ba nini ba syllabis est-ce que c'est normal vous raisonnez bien la porte peut être développée on va de faire milliards syllabis on achète ezali travaux d'esprit internet ce moment partir internet biso pe ba futa quand même na poto o bazali développer ezali travail d'esprit ezali toujours payable na Afrique mobimba hein na ba pays bazali stable dans tant que 3 pays stables en Afrique tokamati Maroc tokamati Algérie hein tokamati pe Tunisie hein ba étudier la biso balongwa ba kende étudier na école ko tuna parents so sima ba syllabicité ba professeur ba poto partout ba besoin syllabicité to le en Afrique noire tokamati nano Sud Afrique parce que syllabicité Rwanda wala le ville Eldorado parce que syllabicité to le na Brazzaville ça sont deux universités parce que syllabicité ekolongwa te hein osomona ekolongwa te ko sala makandengo koloba bon somba syllabicité
Mais les étudiants au Congo, ils vont souffrir. Professeur université, avec un salaire comme 2000 $. Mais pendant ce moment, le pan, avant un camion bien, c'est la bisinde. Parce que ils ont travaillé d'esprit. Ils ont eu un mouna, ils ont eu un mouna, ils ont eu un mouna, là, c'est mon tapant de lobby, là, mon tapant de lobby, le patron a bien souki, ça a bien un salaire, n'a bien noté. Bateau internet, vous savez que là-bas, dans la mouille, ma casse, il faut que vous ayez droit à la tambour, à la transport, à coca, na mon ko pa na ngawa, wa papa na coca nzala pe kangio. Bisa coca, bese be yo, bese be me kilaka. Parce que tout ni coca wana te. O to meka mutu na déjà mabe. Mais tant que que moi $20 na ngwa na tche, na pala na teka moi 10, na to meka malili na makasi yango. Oloba na kopesa salaire ni numéro te ozubu musamusala. En fait ngi fatu ke no malembe ngana yo. Pona yo. Ezalité. Président na makambo belé ya kosala o li a touché syllabus. Donc abomi enseignement. Ce qui a meki yango akubo. Mais na kopesa exemple enseignement gratuitement awa ya beko primaire. On dit que c'est pas la chose souffrir. Ça va dire avec la pour l'ongoli parce que le fait chaque samedi 10 papiers hygiéniques. Oh, bah, ben, mon takufa kuna 3500 ba récupérer ba récupérer ba bango nyeni ni moi na 6 semaines nyeni ni bela des papiers hygiéniques à ça mon semaine mais tout l'argent mais les langues quand on est subir le peuple et le président de ça la pour na le ba c'est la bis pour faire la société abomi enseignement a futa ba étudiant bourse la période de bout ba étudiant ba qui bourser papa et ko ya ba bourse est-ce que la bourse ko ya budget mboka ezali combien bon obi mboka tamrani na ba réserve monétaire Kabila atikaki réserve monétaire na Congo 3 700 000 $ américains lelo la banque centrale 0 €. Yo contrôler mais na fait bisayo 0 € comme nini budgétaire réserve budgétaire 0 € comme réserve budgétaire on vous a dit que la Congo ndingi sikoni doit repasser le combien comme ça on est trop combien comme ça est-ce que kuna combien comme ça to zobi comme réserve simba kamboka oyebi France là na 100 000 milliards ya réserve ya momo na kwa koloba na ça dans 5 ans bon na refuta kabile bo vanda bandako ba vanda 1000 milliards mais t'as c'est pas combien Osomona, biloko to ndi parce que matière première la France ne va pas la biso. Mais ce que les présidents vont faire, ce qui mbongo zali, au lieu que le problème n'a pas professeur, ou bien pas président il manque de bons conseillers. À la présidence il manque de très bons conseillers parce que sur la vraie conseil va donner David mon conseil. Nana batomo tuna yoza la mutani oza mutani wa nazana moto ya moto te ya moto nzambe naza pona peuple je souffre avec la population ensemble perdre non pas perdre on a la bête Kabila belé ye bien on muna on livre to kana katenga Kabila to kana te parce que la gestion bango mboka mabe parce que babimoko eza bien bato bazolo baonzala tanga Kabila mumeli ko nzala bolelo nde bongo na nzala kana tango ke no fachazo comparaison n'est pas raison gouverner c'est prévoir. Osolanda, ce qui est là, n'a Kabila. Et là, Kabila échoué la sociale, la justice. Kabila loba. Si on a 10 bateaux, il y a 10 ans, tout le monde a quoi ça? Mobutu a dit prophétie, c'est le professeur Kabila. Alors après moi, c'est là des délices. Délices, c'est ça? Et c'est le coup. Mobutu a le banc. Après moi, c'est là la délice. Délice, c'est là le alors, ça dit quoi? Tout le monde qui fanatisme. Il y a pamba. Oui, Kabila le père a sali 3 ans et demi en voyage à 2 voyages. Et Natuni a sali 2 voyages. Kabila a 18 ans, a commencé à 10 voyages. 10 voyages officiels, Kabila, 18 ans, a commencé à 10 voyages. Oui, président tanzanien, Tanzania a Koufi, on a eu le meilleur président d'Afrique. À ça, dans 5 voyages, c'était 12 années à pouvoir. Non, voyage pour. Non, même bon, on est belé. Mais côté belé, chaque mois, on a mboka soka bimi, azonga na mboka, azonga na mbongo. Mbongo ni soka bimi azonga. Mbongo ni les autres côtés de l'autre. Ça, mbongo bimi belé. Mbongo est ba projet. Mbongo est ba projet. C'est que projet le total yango ni parce que des moutons les aussi dans noté. Il y a 24 silaté, on a pas silaté. Toujours que nous wapi na 2023. Il y a pas qu'on a 2022 année électorale. Donc si lui échoué. Mais pas échoué 2 fois. T'es pour na yo. Non, pas échoué 2 fois. Amuna Kabila le père
akuti bato Mobutu 0 francs. Papa, on est accompagné par raison. Kabila, le fils, a tiki Koutou 3 millions, 7 millions de dollars na réserve monétaire. Kabila, le père Aye, Mobutu, n'a pas tenu ba piller banque centrale, 0 rang. Le président Oalongwa sans dette, sans bail de Namoni, c'est Kabila le père. Qu'est-ce que Kabila le fait à faire? Bakadogo bo vendre kimia, bazo sa salaire, ta sai bilanga. Ataki ba masango na bania ba futa $100. Le laisse Kabila le père azaki lelo. Akuta ndenge Tshisekedi, akuta taba mbongo. Ba Tshisekedi abuni guerre. Mboka tout stabilisé que normal, azona na boko bo. Le tozolo bana Congo. Makuti boko na libulu. Mais na libulu pour nini? Libulu bana déjà départ na akuta deuxième Mobutu apia ki on sokendeki na batuna. Akuta zéro Kabila le père na côté. Tango oyo akufi akei afuti bato $100 oyo akuti quand même pour ba recette za kokota abuni nango 18 ans ela ko tsike de ngasa skani ko sala ko leka bango parce que akuti nyoso maboko na ye kasi mona mboka koti siko to tala to ke malem ela ko yo leka bato zali mwana mboka obi Ouattara n'est pas un véritable Ivoirien, c'est Burkinabé. Bon, là qui a Ouattara à maman moko tata moko avec président du parlement na katia Burkina Faso. OK, mère moko père moko. Là qui a Kamer, il y a mère moko père moko azali député national na katia Burundi. Ozomona ba Kamer. Là qui Kamer maman moko tata moko. Hein? Ozomona ba masarwa de ba cousine. Ozomona et so moni Kamer ngebo. Kamer est président de l'Assemblée nationale. Azali haute fonctionnaire. Ça dit quoi en Afrique? Il peut être étranger. Nandi ba Congo France ba ça ba nani Libanais nani otonga biloko ya belé seku nani ba nation loko nani oyo c'est qui là moja kaida nani o biloko belé toni Congo fiti tala ba immeuble minene ya bango ba joto 20 à 30 ans ceux qui a créé côté la mboka ça dit quoi ba Ouattara ba tongi pe Côte d'Ivoire par au fait bonheur Ouattara atomi mboka wana même il a kufi akei ba doit bénéficier sur les Ivoiriens mais bien sûr ni so mona mboka de Kabila étranger oui Kabila akei mais tant mona mboka je ne critique pas nous sommes temps pour le camon investisseur de mboka atonga mais les ebele et là to basika nini asale suma kasi akoleka place muninga koyaki oya sukaki ya tombola ba bete maboko eza lokola David na Saul na David. Saul azaki roi. David azaki mwana musana sudana yi. Soki Saul akei bitumba abomi 1000. Soki David akei 10,000. Tant bazako ya bazoembela Saul te. Bazoembela David. Ah David abomi 10,000. David abomi 10,000. Suka nangoni. David a commencé un grand roi en Israël. Alors misala tant le peuple bazo souffrir. Peuple a un espoir té. Peuple c'est très dangereux parce que 2023 à bientôt, tout ce qu'on a une électorale, est-ce que au Gozalana ni cahier de charge de la population ni pour pas comprendre parce que les lois n'animent sur mon 3 mandats ou 2 mandats na pouvoir azate peuple les lois a déjà éveillé a commis mayele. Même les députés au monde, tous ils seront sanctionnés parce qu'ils ont parti là-bas, Daniel Safou, tout merci prophète, il n'y a pas mon amour, bien, mon amour, est-ce que nous continuons d'étrangers, Noël Chan pas tout le awa par rapport à l'étranger, les notions de la gouvernement, la présidence, tous à la papa, nous à Congolais, maman, nous à Congolais. Idée on. On a la président Tshisekedi, merci Mingi. Parce que ata tozoli ate mais loko ya liboso linga sa loko on ate katelemo quand même atimi justice muke atango ze équitable te ça va c'est que loi wana ba okanisa na ngo papa congolais voilà ba okanisa parce que au moni mona to bana ko beloko wana na landi délégation Moïse Katumbi même bazawana ba faulu bazawana pourquoi tango ba lobili kamoya bandi ko taquer gouvernement en place pour nani yango mona edisio amo c'est toi lobi batoni ba botama so ba yokanite ba panzana yango mona so ba bange fa le sako lobi nini nyoka ata le moyen pour sortir la nyoka a bochangete loi et pesa mi bisu to lobaki yango
on a subi la nini, pourquoi? Kabila le père tant yaki na ba Rwandais na ba Burundi to baki identité na ba complète ba to bimi na biso kaka bon pourtant on a Rwanda ka basi Rwanda ba kito ba Rwandaise à part ba na ba basi na bango Rwanda ile ko to via ngote ba kuti ba ye awa Eldorado ba origine pena Kabila to yebi yangote to yebi penza origine na Eldorado to ba yaka na ba James Kabaré c'est un Rwandais père mais to ibe histoire wana musée côté musée utawapi abalaka nani na kota kuna te parce que polémique ezalate to yebi nous sommes pas les aboutis kaka mindele batia bango la niko devant secret c'est basé na gouvernement na lobi ezale belé est-ce que yebi ADN ko pesa moto origine mboka na makamyo ADN la ça c'est vrai to yebi yango to bundi ale Kabila akei na makamyo na ye to bangani Kamera n'est pas congolais Kamera c'est un Burundais. Na expliquer bien Kamera il risquait à ma président de la République un Burundais parce que mission à bango zani basa la empire Imatuti c'est quoi empire Imatuti ils ont l'accent nini na Rwanda président na bango Rwandais bake na Burundi Rwandais on comprend ngo debo Rwandais obika Museveni bazali tuti Museveni Rwandais si quoi ba infiltration ba na Congo Rwanda azalaki déjà ba déjà 4 républiques ba ko luka mo ba éliminer Sassou Nguesso ba infiltrer Rwanda monsieur akota wana ba kena Gabon ba tie bango Cameroun empire Imatuti ezali bien bango na bango bazo gouverner Afrique centrale ezomo na mawa Nzambe na bolingo ya Nzambe na makasi ya Nzambe to monite to linga loko wana te Kabila ye aiko jouer ça dit quoi tango mwana mboka ye to mona kete to kweki na makambo ebele le quoi to kweki na makambo ebele qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant il faut to luka moyen parce que parlement de pesa kamibeko to kwesna loko ya kali bosote yebisa ngai na richesse ya Congo oyo azwaka na bambongo na bango eloko ni vila kitisa mutakola mvia ngani ogena ya musukuru na bija ya musukuru mboka ya ofet bani plus ka bija okena oyo na mboka kisasu plus ka Brazzaville Mobutu a fait ça Guadeloupe qui bile bebi sango ba kadogo ba imite ma ba Rwandais asa ko na kawele ville nini à part Kinshasa ko envier yango na mboka oyo na research za yango akoki kotonga yango ko Eldorado toujours on est étranger na kiko yango wana parce que étranger akina mboka mutu ya mboka mboka yose ke na Rwanda Burundi Uganda ba pesa ba kontra ba soda ba kina yango na bato ba kina siko to va de bité pourtant ko le ko yo président le bité to zwa mobeko moko bima moto ko ma président de la République il faut maman papa base d'origine congolaise mais c'est bien côté parmi nous qu'on a mabé c'est le moment où on a battu mais tu sais que tout le monde est mabé aux aïdines donc et l'un ça se trouve banane et ça là ça moi c'est qu'à tout pas banane de déclaration les bas on lit ça que je ah ça y a je pour rendre moi c'est qu'à tout alors dit boy gouvernement central congolais un gouvernement a pas compte 40 un gouvernement où avec qu'on a posé alors mbego pour ba faire écarter bato mosusu na nationalité na bango yi azali congolais du père et de nalandi yango eza na kopesa père et mère non papa ya Moïse aboti esela non azali juif maman aboti Moïse ba na frontière azali zambien ozomona azali 50% te to kamati mwasi ya Moïse ya ndako na ba sa rwandaise siko ya la président pour nani akeni na Israël chance babemba baza congolais ouais j'ai reconnu mabemba akende oui na ibela kozoko ta polémique na bemba congolais na côté la bikasi oui siko akende na Bujumbura akende na Rwanda akende tia kuna Rwanda oui non akende na Zambie Moïse katacha candidature na kuna akende na Israël pas Benjamin na tabia za kuna acha candidature na non tant na moni déclaration à Moïse guerre déjà et bandit kokota na kati ya Union sacrée parce que premier ministre n'est pas Moïse na Kabila tant ba tout déjà guerre et bandit déjà one
Tshisekedi moto aposaka baloi te ezali peuple ozokomona pourquoi ekonyokola bango bolika baexpatrie batondela biso non tokei na Bemba olobi papa aboti Bemba azalaki 50%. Papa nazalaki portugais mama na ye mungwandi donc soki tokamati Bemba janou akotia candidature le défait non akotia candidature na élection présidentielle te parce que azali c'est 50%. Donc faut comprendre ngai tokamati Bemba Gombo maman ya Bemba Gombo azali congolaise à 100%. Tu dis 50% maman ya Bemba. Papa ya Bemba pauvre Jano azali 50% ya congolais. Tu connais 50% ya papa ya Bemba, 50% ya maman ya Bemba. C'est ni 100%. On dit Bemba Gombo magaka bagate et tout est quota. Iko on se voit ni on échappé. Bon nyoso congolais mais Fayoulou bon habite na kota Fayoulou congolais balo bakaza la sénégalais tout ça tu habite mais là c'est papa Fayoulou maman Fayoulou azali congolais à la place wana au moins on est nya koti na ndako bato ba profiter ba kolon ndako oyebi ka mpuku nyoso danger kwe siko oyebi ke soke moni mpuku ya zamu à côté de la ndako be liso beziki merci pour fait il faut que malembe pour te chiter moi va comprendre pour fait que pas moi nto te déranger to c'est comme ministre mukie pour fait il fallait lo par rapport ya mona nani Kagame par rapport makamba lobaki par rapport est afino ezakini non na ça lobi yango minimum na Kagame azo sakana ba congolais Kagame azo tia biso batiaka musapina lisoko akobate Kagame azo tia biso musapina ba Nice na biso nyoso ba congolais pour ba nyamana il ne peut pas dire de telles choses mona bato bazo kufa mikolonyo qui est l'auteur c'est Kagame na est pourquoi bato bakufa na mbandaka te mbandaka na lokote bato bakufa na bandu te point et na lokote na kota kisangani boya na lokote et mona pourquoi na est ce que bango bazali Kagame na biso loko moko Mouna makila bateau sacré. La constitution absolue article 7 de la constitution, l'homme il est sacré doit être protégé par l'État. Bible peut le dire l'homme est sacré aussi. À qui au coup faut le coup l'antabate. Kagame azoba a sala crime moko na République démocratique du Congo. Oui. Les parents sont volés, les écriteurs restent. Kagame Kagame. Nous devons fonder des génocidaires. Dans le Congo, en tête. Nous devons Kagame na habité. Pour nani, oui, azana kota, azana matière, azana Congo, pour l'an 2030, 2050, ba camion ya essence ya kozala te nyoso comme électrique, matière otani et pas na biso mais Kagame na botola yamo. La tuni Kagame ko na bi monsieur Kagame. Après ce 6 verset 10 les sons et grand liboso nzambe. Yo lobi osali crime moko te. Mais na poser Kagame question. Na kati ya Kisangani deux armées et s'affronter. Armée ougandaise, armée rwandaise. Il y avait plusieurs morts au Bakunda, on arrive gauche. Ce n'est pas Yonaro, mais Bafunda Likamboyo, il faut dédommager Bisso et quelqu'un. Mais le président Moussa Sima a côté Likamboyo pour ne pas corps na bango. 2. 16 millions de conflits à 4 Est. Qui l'a tué? C'est pas pour Kagame. Dans un monde à moi, si Babasi, Bakangi, Bakate Kingo, Bazui, Nzete à Mounene, Basila Fumangani et Bimi na Monoko. Est-ce que moi, en tant que patriote, mon but de ça 32 heures de pouvoir parce que Internet est bimagadin. C'est Internet est bimagadin. Technologie est avancée. Mon but ne pourrait faire la grosse 5 mais 10 ans. 15 ans, tu vas bailler. On a été. Mais mon ibisu maintenant, il baille. Rwanda na Uganda bakati bango prokondo bakati bazola bango na mafuta ndo lisusu fumangana ibali bakati ba prokondo bazolamba et sur les câbles internet pour les bazobinda bazolia. Ce n'est pas Kagame. Kagame je bomba biso parce que la richesse na biso. On n'a pas l'armée sophistiquée modernisée parce que l'armée le plus infiltrée du monde est d'ailleurs natanga mobutu mela biloko wana. Ce que peut faire femme kozong samwa na mboka président Fachi nga zong sela ke bon pour na ya vie ko vulobane ke a kozong sele boete ya min mayen ni na Rome melaye par mais président Fachi a quelle diplomatie alors bien on était un grand diplomate parce que là on a chauffeur biloko ni balé et ça tu as une armée à solo on voit Kabila le père au Tché
le quoi Mobutu au tia moi j'appelle Kagame coucou de non très bien il le pas Mobutu bon ça moi Kingo Robuka Kingo Katani hein et puis la boucle Kingo Katani hein pour Mobutu là Kingo na Guadeloupe et là alors pourquoi Kagame va protéger na occidentaux hein on minorité tout mais bon bazo pour mabiso micro 16 millions bazo le belango alors président Tshisekedi alors bela ki yango na 4 ya diplomatie parce que Kagame avec ses sont les amis hein Kagame avec Kabila sont les amis hein Kagame avec ses sont les amis on a Kagame avec ses elle est sur la place moko ennemi ya yo fatani mayele ennemi na yo aza frère na yo te hein motazo contre ndako abomi bomi akei le babengi non Fati alobaki yango na sens ya diplomatie na sens ya kenge parce que au sein il y a armée il y a Fati il y a plusieurs Rwandais qui sont là hein généraux chaque jour ba bisaka Kagame remela na mboka na biso c'est ça que Fati bangaki après ça donc ça va très agressif akenango na diplomatie c'est ça la cause docteur Mokoko Kosarabat Docteur Mokoko Kosarabat il dit la vérité c'est que Kagame un criminel un sanguinaire azotia Mukwege misapi wali nani Mukwege azali témoin jina est-ce que c'est Kagame mikolo nyonso bafumangani ba maman hein ba azobongisa ngo zo réparer mikolo nyonso est-ce que lokuta plus de la baie de la paix la personne Mukwege pona à cause ça bien c'est crime contre l'humanité et personne qui connaît Kagame et c'est le crime contre l'humanité on a convié mais moi c'est la peine moko na code pénal il y a 5 ans 20 ans de service pénal mais on bazo boma moi il y a 2 ans 3 ans bazo violé bazo boma ba maman na biso ko le battre ba sœur ko le battre hein à cause baso rwandaise et puis personne qui en parle mais qui est Kagame en Afrique centrale il est protégé par qui il est protégé par la Confédération internationale. Merci pour cette question. Mabso na suka tout sa question suka poto kabona awa tout le monde Roger Lumbala a bakangaki na France mais ko samba na etoki ndeti mona mboka Jean-Pierre Bemba suna kati na dossier na bimili susu oyebi muna na lobangana moko boye muna Ebe 4-3 lobby biso nyonso tozali mutaka liboso na nkolo oyo ebombami ekobima oyebi sang ya bato malgré Bemba équatorien mais c'est un homme de sang hein? Il a des sangs dans sa main hein? Bango nyonso bakabila oyo nyonso bana basang na maboko hein? Ata justice esalemi ezwi bango te Bemba était accusé na gouvernement congolais de complicité nango mais pas centrafricain Lumbala moto aboma bato na beni kuna Lumbala avec Bemba bazaki o Uganda o mususu nini bamiye bani le Lumbala ele ba mikufela moko ayesi ko tanga pe Bemba pe azalaka oui to Bemba boma to Bemba sali baguerre pona na to yango lelo accusé mais gouvernement français est convoqué Bemba à Kende Samba so la coupable a été 10 ans en prison a dû passer 5 ans sous a terminé hein on même na robe c'est Lumbala boy so il a joué comme na yo di comme Lumbala zani mais comment commandant Léon en France a bengi Lumbala na ba nini na yo abivie to zali na guerre na bino to boma bato to massacre bato il aussi un bon pouvoir juge de passer à demi part na ngaya ponga la zaki chekiton il est là en France il y a un gars qui Lumbala comment il est là il y a un gars qui Lumbala ce n'est pas le gouvernement fourni Lumbala zaki mutu congolais combattant Lumbala a comment il moto a besoin de Kabila a comment union sacrée jamais Tshisekedi a oteka moto yo azana parti na été c'est un individu commandant de mudafundi afingi commandant le biloko salité maman na ofumangana maman na yo boy makambo ya nazana yango so na bisi bino la grave bien bon viens to ko maka kuna tribunal ndé procès to sila na yi aki ofunda iti ali si ko ya poto te abi maman na ba fumangana makambo yozo mbala ta ko photo beko bon ça m'a commandant dia ba proposer 15 ans 10 ans 15 ans de prison yebe na par na yi abi na kufanga mo rote na sa makambo na Jean-Pierre Bemba so on va bato Jean-Pierre Bemba za ina kati sambisa bango te bakanga bango prison na biso zaka ba mindele mbazwa bango bazongisa bango awa justice moko ya ezate
Il y a 2 poids 2 mesures. Mais bato bayibi mbongo 2 500 000 batie na prison na présidence. 1 mois na prison abimé comme ministre ya budget. Ya finance. Na bia caméra na boloko tabima na tongo. Ezana bisa bino nini? Caméra na makala. Est-ce que mon liba na lobi caméra na makala. Caméra na tongo o. Caméra va ina bima na buta tambola la femme ndako na. Caméra mais vous avez fait investigation. Quel est le magasin là vous avez caméra? Hein? Est-ce que un épisode deuxième mot. On dit papa on a le Jaman. Jaman est Marakal. On dit que Jaman est là. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ça dit quoi? On doit condamner au civil peine pour ça qu'on bimé changer. On m'a fait bien ça 10 ans à bimé la langage changer. Mais on m'a bien changé. Alors l'umba a te condamné pour la nuit. Ben ba uti prison. On va te prison tous. Pas ma caméra maquilla et tout comme maquilla. Makama makila motatika la moto achele et tout makila il peut subir une prison atangi bemba zaki oui mindela bi bemba zaki c'est de guerre mimbala zaki c'est de guerre mbuso na muso c'est de guerre kabila zaki c'est de guerre hein motasimi na kireta tsegedi tsegedi abomi na note to ebi kondima mambo note to ebi te tango chemo na prison kufa kuna atika yimo yawe asa ni bomite ndolo bokechu kuna pe basi bon bokechu bazuye bokechu non oui na ba procédure PIP parce que ba IP mais bokechu c'est un combattant bokechu na mbuka et là on peut d'ailleurs bande ko bele misako finga za ba arme faible et mundela mayele bokechu ba ju bokechu nani ezala makambo ya lobite likambo ya musique ya fali o batumbaka Paris nde likambo bazui yango et puis na Belgique bapesaka 3 ans sursis donc à cause de likambo te kana makambo na pas bazui alors osé 4 6 batu ba protéger bokechu te fallait ba loba na ye bokechu osé sursis comme la France te tika biso kende to sa musala biso mais ennemi la congolais les congolais les a quoi nini Judas Iscariot avec Jésus bataki bokechu c'est ce qu'on a mais dans les zones à prison on a finga ka président non côté polémique était mona le président là baza mutamboka na bokechu c'est un congolais comme un congolais on totangi on gagne pas au tribunal fachi ba wali misaiti mais fachi ba wali misaiti ki bokechu kokuna aussi ça valeur na wali misaiti mais nous ne souhaitons pas je crois ce bokechu ko kanga sa prison na ye na kata Belgique na ko zonga en Afrique parce que azali pe moto ba bengi azali na mikanda to benga ka réfugié politique pour passeport rouge alors là bon moto mbongo basaka na ite to ningi sikoyo bato bokechu bana benga la kombo na bango batia siko maboko to ndimba soko na tayi ko mamuto te papa ona za siko na tangi na za na malade na moni moto sungite mama didi kipuni kimoni ngene didi na mina kipumba kipuni achenga na frate bon na kotaka ta komba didi kipumba te osomo la musi te tu la musi na taka juste siko na boy pena komba moto donc na tika visa on tongi bato pe balukela bokechu avocat ya bien avocat zairwa wana kene congolais o fufu ya bodoboto na ngolo côté baluka mundele baja 3 avocats arabes soki te dossier bokechu et dossier politique sur la monnaie moi la soso a 20 000 monsieur le bas maman na kati mais nous ne souhaitons pas parce que aujourd'hui la bokechu na Congo ya pas bomaye merci prophète ngefa to komina biso na suka to sisi awa elo nokolo ba congolais nyonso par rapport ya passage na kati ya Congo France non Congo France ezali chaîne monene surtout tant vérité to ba polémique na za quoi de lier c'était moto ba polémique mais surtout tangi ba 3 chaînes na minene na kati ya république non ya sentiment on a laisse mon sentiment te John ngefa ko tezate ozomona na longo ya ngai Congo France azali ça dans un fois la deux ça c'est vrai ça dépend de cela mais aliaté ce qui a les autres là a trahi peuple aux souffrir mais je dis ceci à continuer mais ça bamuna bakende BCBG bango bazana kata biloko ndamba kosunga bino parce que batu balandaka bino mingi mais eloko na ba sa conseil boye ba congolais na état tozana mo état de guerre état de siège tozana bon na bomoko pour tout longa likamo surtout zali diviser tokolonga yango te parce que nous sommes 95% infiltrés et puis bible zo bisabiso na somme 133 verset 1 à 4 soki tozesika moko lokwa mafuta kitina mutu na ro
na mandefu na bilamba tokolonga etumbo soki te état de charge ezala 6 mois te ezala mois 3 mois 1 mois so esimbi te 1 mois esili soki esili bagouvernement civil bakozonga so bazonga barwandais bakosuko par force lisuku wana nde bali kokabula mboka biso totelema et je prends l'article 63 de la constitution dit ceci au cas d'agression extérieure interne tout Congolais doit être au service militaire pour défendre l'intérêt territorial au Congo. Et là, on se dit l'article 63 sur les symbolités à déclencher en gros, bisoto militaire, moi, na papa et l'autre, parce que constitution biso, parce que tu défends. Na Belgique, moi, je suis à 18 ans avant que l'université, il faut que la service militaire. 18 ans, hein, au 6 classes, au combien de 18 ans, service militaire. Pourquoi? Qu'on défende au cas de guerre, Mbokarabam. Que modé te bénisse dans le pommes la bino sur le soir là pour la bonne de la pompe la bino dans une autre personne m'a monté dans la sur la bino pour la défendre mboka na rozala na ça pour la Congo France chaîne ya munene pour la grande chaîne tango yé na bi mona pas rechanete à côté à la mboka la vérité la polémique donc on a 0043 89 610 49 41. Que Dieu vous bénisse. Merci prophète. Nous faisons la monde de Tazawana, na PC Mbote de Teremi, na PC Batignon sur Lazare Mbote. Merci na maman Melinze Mamote ma tous pepela mbeto. Prophète Ngefa to kabwa na biso. Je sais que la question mi sa to kabwa na biso. Prophète Ngefa, gouvernement ça mon coin vrai ou faux? Et on a biso mboke bon. 0% mato 4. Prophète Ngefa, ba voyage à mon mboka. Mais c'est fatigué. Ils ont bon samboka to, ils ont quitté samboka. Ils ont porté Congo rien pour rien. Bon, ils ont kende. Avec moi la boubulence. En fait, il a fait l'élection aux atos. 2023 élection aux atos parce que tout le changement était mboka qui n'a des bossos mais mboka Congo sont grâce matin. En fait, il a fait depuis que mon mboka fait changer pouvoir. Bakbazolia, tout bakbazobela. Bon, ça bakbazolia, bah moi on a lié à Kanangaïté. Hein? On a lié à Kanangaïté. Bon. Ils ont battu les kaka écrit na bango ba ministre ba gouverneur ba bourgmestre et puis na ba député mais biso peuple ezali quoi yele santal yonde kundu to kasi ba reposango to kokolo merci to kokolo lolo ngala bien to kotani mbala sima be mission oyo ko ya batatu na prophète Ngefa ko manani akomane mutaboya zani kama mutu azo bila mboka na développé azo bila mboka na toutes les places za ko lobeza place ko lobeza bien alobi bien merci ba dos ba ndibiso ngala mto kotani mbala sima papa Israël na pesio mbote ngala mno kotani mbala sima ciao Congo France pour